La famille, bonjour à tous. Mbote Bandeko Bolandara Biso. Bonjour à tous les abonnés de Ursil Botelwa TV. Mbote Esika Nyoso Bozali. Lobi nazaki na live moko, ndeko moko atindela kinga live moko, nake na beti tour, na yoki o babanda koloba concernant habillement ya Belle-Vie Kandi. Lelo na ye, na ozananga mulaite, na opesa message moko mukie, na bandeko na biso ya famille Libota, epi na bandeko na biso ya Baba Cook. Na olinga na tuna na yeba. Na olinga penza na tuna na yeba. Na live yango awa, 8 minutes mumba na sala ki enregistrement nango. Na yoki makambo Baba Cook ba oloba, na kamwe. Na yeba rate, kolata ngo obino bolobaka ya Belle-Vie. Je ne sais pas, po Belle-Vie alata bien, il faut lata soutane ya Yesu, na yeba rate. Parfois, on a mis tout dans la question, po Belle-Vie alata bien, po asepelisa bino, et c'est ngaralata nini, soutane ya Yesu, to il faut alata nini. Na yoki ndeko moko na live wana alobi kebondi maka Belle-Vie ndalataka mabe Belle-Vie faluka batu balatisaka ye Belle-Vie ayebi kolata te yango bomoni madebo azoyaka kotumbolaka ye po ayebi kolata te. La famille bato baoloba Belle-Vie ayebi olata te lobi na koti na compte ya ndeko wana o amataki na live. Pour lobi pe na vande nanga, ndeko mo atindele nga live wana zapeka ndeko na pisa famille Libota, na kota ki penza. Na koti na konti ya ndeko azoloba ke, Belle-Vie ayebi kolata te, Nathalie na uki mawa. Na yebi te eloko nini oyo bino bolinga. IN Kakier masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi to pe mobali. IN Kakier kondisa libumu pona libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu to pe banduta ozali na bapo noir na elongi oyo babuton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na ba noir na katikati ya mipende. IN Kakier solution ozali na bokono diabete, tension, épilepsie, cancer. IN Kakier ezali wana pona bandeko nyonso. Benga IN Kakier okozala desite ozali na pota ya libumu oto bengaka hémorroïde. Benga IN Kakier oumeli ozali kobota te na IN Kakier ata na 70 ans mwasi okosimba mwana kote etali bapapa. IN Kakier nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te pona bapapa. Benga IN Kakier na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. IN Kakier solution pona libela. IN Kakier mwasi akokima yo te. IN Kakier bokono nyonso Belle-Vie alata. Eyana bilamba mususu, babilo mususi la lataka, otalika aboye, po famille Libota, balandela nyonso te. Otali po lobi o pene lamba si la lati, oseki oleki na yo. Mais tellement Belle-Vie, aza star, soka lati eloko, il faut boya boloba, il faut boya botombola, il faut boya boloba, c'est normal. C'est normal. Si qu'on a tuna, si la latara bien, nde bolobaka, si la leki Belle-Vie na olata, si la latara bien, si... mais botombola ye pétin soka lati. Soka lati botombola ka eten.
me Bellevue oyo bozoloba alataka mabe, Bellevue oyo bozoloba ke ayeba olata te, kaka ye wana soki alati botombolaka ye, bozwaka. Vous croyez que ti bozwaka Bellevue postaka ye wana eza po alataka mabe? Non, eza po alataka mabe te. Eza po aza star, eza po étoile na ye nde bendaka bino bopostaka ye soki alati. Eza eloko mosusu te. Eza eloko mosusu te. Bozoloba po na couleur wana fallait pas, abimaki mabe, bazokende soirée o balobi balata couleur ya drapeau. Soki Bellevue atongisaki ya rouge, kaka bino bolingi boya ofinga na drapeau na biso toza na rouge, bleu, jaune. Boyebisanga couleur nini bolingaki Bellevue atongisa. Soki alataki jaune, bolingi boya ofinga. Soki alataki rouge, bolingi boya ofinga. Soki alataki bleu, ndenga alati bleu bofingi. Bolingi alata ni marron. Est-ce que marron eza na couleur à drapeau? Bolingi alata ni noir. Est-ce que noir na couleur à drapeau ezali? Na couleur à drapeau noir ezali. Bellevue yango bofinga kalataka mabe, biso to accepta ye na lolenge wana ye alatelaka. Bellevue alataka mabe, Bellevue ayebi kolata te, oui, tondima ye ka bongo. Biso moko to sepelaka na biyema na ye. Jamais Bellevue alata bien boya botomboli yango alati kitoko bokotikala kosepela na eloko moko te na part ya Bellevue kandi. Na lubango awa nataka nanga mai na munoko te tina lubango. Bokotikala ka kosepela na eloko moko te. Po bino boza bongo en fait, bino bosepela kate. Eloko nyonso Bellevue akolata, alata ya malamu, alata ya mabe, bokotikala kosepela nango te. So bomoni batu bayo lobela Madebo, batu balobeli mingi Jérémie. Pourquoi? Jérémie aleka na émission o asalaka o akenda ko gravele biso Bellevue mama na ye. Jérémie alekaka na émission. Na émission wana Jérémie alekaka balobelaka ye pona habillema ya Madebo. Tangu Madebo akopiaka habillema o Bellevue alataka tanga banda kosalela bakosala ba publicité na ye. Jérémie arépondaka nini? Jérémie Chabani arépondaka nini? Abima ya koloba réponse o Jérémie arépondaka. Bino bokoka ko accepter que Jérémie azaka semeur de trouble. Jérémie nda bengaka nani Deborah. Jérémie ayaki awa alobaki nini ke makambo tangu balatisa Deborah lataki akopiaki Bellevue. Jérémie alobi apesaki Deborah punition po asepelaki nango te parce que ezaki tan oyo azaki na matanga ya Vanessa Batouzi. Bo se rappele te. Boza ko se rappele te to rappele bino. Jérémie apesaki Madebo punition. Baza quoi? Apesaki punition pour quelle raison? Parce que Madebo akopiaka publicité au Bellevue asalaka au Bellevue lataka jipa rose na elamba ya noir. Madebo azwaka punition na JS Production. Ebimela na munoko na biso te. Ebimela ki na munoko ya ye moko Jérémie Chabani. Ye moko Jérémie alobaki ke non. Apesaki Madebo punition. Po Madebo akopiaki elamba wana lataki ka ndenge Bellevue alataki. Esepelisaki yete. Parce que yazaki na matanga kuta bande kolela Vanessa Batouzi. Mais elobama na émission Jérémie nda alobaki yango. Alobaki yango. Tolali tolamuki. Madebo aye kolata lisusu kaka couleur o Bellevue alataki. Toboyi te Madebo asala na yango. Bellevue aza star. Madebo azo kopie na ye star. Toboyi te. Mais Madebo azo sala ngo na ndenge ya litio. Allez-y comprendre.
Madebo azosala yango na ndenge ya licho, asalaka yango pour que atiola Belle-Vie. Deborah asala yango na ndenge normal te, azosala yango na ndenge ya licho, aosala yango pour que batiola Belle-Vie. Natiela bino video moko nazwi Jérémie avandaki na Deborah, balobi makambo moko elakisaka no oui Deborah batindaka ye. Na otiela bino video wana na suka émission na nga bolandango. Na otiela bino video wana boyoka makambo Jérémie oloba elakisaka batindaka Deborah. Soki bolandi video wana bo comprendre que non Jérémie atindaka Deborah. Soki tangu Jérémie ayaki koyebisa biso ke ayokaka pasi na Deborah salaka kutu ndenge eza wana apesaki ye punition parce que ederangeaki ye. Siko toloba ederangeaki ye po azalaki na matanga Vanessa Batuz. Ederangeaki ye po azalaki na matanga ya Vanessa. Soka azalaki na matanga te elingaki déranger ye te. Non. Deborah aza comédien. Abima na balolenge na ye. Abima na balolenge na ye. Biso to pekisi te muto ya ko lata bilambo Belle-Vie alataki. Muta to pekisi te. Me boti ko sala ngona ndenga licho. Boti ko sala ngona ndenga mabe. Po bo sala ngona ndenga mabe. Bo sala ngona ndenga motema malamu te. Bo sala ngona kimotema mabe. Eza te ke bo sala ngona kimotema na kimotema malamu après biso to ekoloba non. Bo sala ngona tozoloba parce que bo sala ngona motema mabe. Soki ezaki bo sala ngona motema malamu mutalingaki aloba te. Bo sala ngona motema mabe. Wana eza ko copier star te. Mais eza ko tchola star. Bino bo sala ngo ya licho. Po vini aya okoma na commentaire na ye. Na otongisa na nazala na bizi ya kotongisa nano elamba. Vous croyez qu'akoma ki wana motema malamu sina licho. Eloko to boya nde ko tchola. Tolingi nde licholi te. Tolingi nde licholi te. Mena Babakouk tellement bossé la ka sentiment. Babakouk bossé la sentiment. Tellement bossé la sentiment. Lelo po Deborah na ngambu na bino. Po Deborah zaka na JS na JS production. Po za na ngambu na bino. Yango bo trouver au Deborah ça les a normal. Bozaki na live lobby. Mais bozo condamné, bozo ko accepter Deborah sali mabete. Oui po boza Babakouk. Bo trouver au normal po boza Babakouk. Mais surtout bito ke na logique des choses. To me mango pena à la logique des choses. Bo mona ke non Deborah za mabe. Au sala ngona ndenga mabe. Au sala ngona ndenga licholi. Au sala ngo po aseka nani aseka Belle-Vie. Est-ce que vous croyez que ce bolobi bongo nde ale nde sali que non Belle-Vie moyen a tourné sur ezate. So bolobi bongo nde sali que Belle-Vie moyen a la tali sur ezate. Non. Chacun fait sa vie. Bozo finga Belle-Vie mais azo progresser na bandenge na ye. Yango te kolongola ye mutu ya okoma filme. Belle-Vie azo koma ba filme na ye Deborah koma nini. Filme ni Deborah koma. Azo vivre na sima ya Jérémie asali gaga bengi. Bagagi nyonso o yazo lata lolenge wana. Eza pona lokumu wana ni ya Jérémie. Eza pona lokumu wa Deborah te. Eza pona lokumu wa Deborah te. Ba comédien à un moment donné il faut bobo kola. Eza na batan mususu mutu akoya asali babuzoba. Mais eza na batan mususu mutu pe batan nyonso zaka batan abuzoba te.
chaque chose a son temps. Otikala kana sima koya kochola Bellevue alati boyo yo kochola mozo bima ridicule yaya. Ozo bima ridicule. Vous pensez que ceux qui batu bakoti na batu balobeli yango batu balobeli yango na bato bazo kumisa baye ba kumisi Deborah sali mabete eza elamba a copier eza nango mabete oui eza mabete matiko copier yango na ndenga kochola. Tobo ita copier matiko copier na ndenga kochola. Bao bo mataki lebi alati mabe Bellevue ebi kolata te bino bolakisa Bellevue nde balataka bino bolakisa Bellevue ndenga olata bino bolakisa Bellevue mutu na mutu olata na lolenge na ye soki sila lataka makasi eza sila soki Bellevue alataka makasi te eza Bellevue chacun fait sa vie Bellevue olata po asepelisa bino Bellevue akolata po asepelisa bino non. Non. Balobi alata drapeau alati elamba na ye batongeli ye kitoko. Alati abimi kitoko. Me bino nyonso oyo elekaka na ngambo ya famille Libota epa na bino eza mabe. Nyonso oyo elekaka na ngambo ya Bellevue epa na bino eza mabe. Mena mokolo nini oyo bato bosala pe makambo bosepeli nango. Mokolo nini oyo bato bosala makambo pe sepeli si bino. Soki nyonso esepelisa bino kaka te mokolo nini ata boye bofingi lelo boye bofingi lobi boye bofingi o eza important boye bi deja ka yebolata te siko bofinga ni po bino deya boloba ka yebolata te biso moko toyebi ke non ayebi kolata biso toyebi ka yebi kolata bino bolobaka ke ayebi kolata te mena pourquoi bozo finga botika ofinga Boutique au finga plutôt bon mais ça nango bongo. Et c'est étrangeté. Et c'est étrangeté. Bon mon nango et soit bino wapi. Et soit bino wapi. Bolembi ko critiquer na ba filme. Boko misu na makambo kolata. Alata kamabe. Banda bo banda koloba ke alata kamabe. Biso to acceptara ngo kaka. Mena to suka ande nini. Est-ce que déjà tout le monde moutoye awa Bellevue la chelambo kitoko Bellevue bimi kitoko est-ce que déjà tout le monde est-ce que déjà tout le monde est-ce que Bellevue salata kitoko tout le monde bino boye Bellevue bimi bien elambo kitoko elambo Bellevue la bimi kitoko est-ce que déjà tout le monde bino nango déjà tout le monde bino boya oloba bolingara Bellevue te botika la kolinga Bellevue te Deborah osala ngona ndenga mabe mais bozo koka ko comprendre te ke osala ngona ndenga mabe pona bino ata fingi eza normal non eza normal te bozo babongo botonti na live bozo ko loba bongo po boza babakuk po boza babakuk po boza babakuk mais soto bito tia ngona na ko normaliser ngo bomona ke non asali mabe alobi mabe bomona kasali mabe alobi mabe mais bolingi bo normaliser pour boza babakuk eza mabe botika motema mabe mutu na mutu osa musala na ndenge na ye Jérémie ka ye moko andimaki awa apesaki punition kaka ye moko Yesu ko tolere na otela bino video wana bolanda ngo na suka kaka ye moko Yesu ko non botika sambla Bellevue fait sa vie kolata bien ou pas a sa vie na ye a olata na balolenge na ye bino pe botika na kolata bien na bino ba futela ngombongo te o ayebi kalata bien lata bien na lolenge na yo vanda na place na yo yo muto lata bien zala na place na yo garder bandi na yo o pe koto lata bien te botika na place na ya garder bandi na ba fan na ye po ani soka lati bien te komeli bino challenge e komeli bino problème e komeli bino boyebi déjà ke zala bongo siko
Il n'y a pas ces années. Elle fait sa vie calmement. Azo gagné mbongo na dans les bons, dans les calmes. Bino botika liwana kaka ayebite asali boete azongsi bo mais azo gagné mbongo na kimia. Na kimia. Eza pasipe mawa. Famille Libota bobima na distraction. Belar TV ici efongwami to partager ba vidéo zo kota na Belar TV épisode à liboso déjà batia qui ceux qui n'ont s'abonner te kota na Bellevue TV sa chaîne mususu Belar TV comment Belar TV eza pe chaîne mususu total la théâtre moko nezo leka kitoko makasi bobima na distraction et aux amalamu. Merci beaucoup. Nzamba Pambola. Bientôt kutani à la prochaine occasion. Rendez-vous ezaka à Moko 2027. Tozana rendez-vous na biso ya musuni. Oh biso na soto yebi le 9 na le 8. Voilà. Tukutani à la prochaine occasion. Bye. Kutu mama. Moi soto prier Saint-Esprit lobi na ngai comme moment oseka. Moi to seki. Ozongi na prière. Et comme moment au cas moi. Beaucoup mo cas moi. Après, vous avez une prière. Oui. So na kati balon na ngai na tanzi bafingi natanda te bafingi mbule beta bafingi mbule beta te bafingi na lembi atozo le kaka so pesi batu bonjour bafingi yo na mona bi ti wapi c'est quoi pesi la bonjour en ligne Maman, famille tolobela affaire ya mobali ya sersa tolali biso so tolamuki tomoni ba vidéo ozo circuler na réseaux sociaux ba vidéo on a télé importance à mutu atako komona ba vidéo famille na réseaux sociaux bazali kolobela mobali ya sersa abikisa famille po batu mabe ngba yo kota ya télé na porte bina mo tomoni vidéo na réseaux sociaux. Alors bandeko ebele bazolo bana réseaux sociaux mutu na mutu azosala analyse na ndenge na mikolo eleki toyebi ke libala ya sersa ndambuli ekufaki epo tozomona bango mpe na balliance te toyebi ke libala esi ekufaki voilà libala ekufaki mpona infidélité ya mobali ya sersa ndambuli makambo ebimaki ebele toza na bino na réseaux sociaux tozali kolanda po à chaque temps toyaka na bahistoire tobetaka yango mpe na chaîne na biso awa chaque fois tokotisaka bahistoire wana donc mikoleleki bino masolo ya sersa ndambuli na mobali kitakita opesi mbwa boyi baboyanaki basalaki badivorce na bango mpe sersa ndambuli azali lisusu na lopeke na mosakite soki mpe botali mobali ya sersa ndambuli bokoremarke ke pasteur Jean Bosco aza mpe lisusu na lopeke te sersa ndambuli na mobali na ye bawelelaka likambo ya bone mpona bandeko bayebi te na bandela explication na bandela expliquer bandeko oyo bayebi dossier oyo te monde ya basala nzambe yaya soki olie te kotya likolo te basala nzambe bozomona bapaster bachantre baza na makambo moko yaya soki olie te kaka nde nazoloba kotya lokolo te ya beaucoup d'histoire qui se passe na monde ya basala ya nzambe soki oza mosala nzambe oyebi parole de Dieu te soki oza mosala ya nzambe mais maman est-il osimbami na liloba